où sont les entrepreneurs congolais? Pour la nini kana ba média na biso solo to betaka kama solo ya politique. OK. Yango wana batu bazolinga koya na politique pour na ko s'enrichir. Yango zomona mutu asa na qualité et altruisme de servir la population. Il y a confiance les alliés animateurs bazo. Il y a eu jamais des élections parfaites partout dans le monde. Nazo peut savoir nos jurisprudences même aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, élection qui les Trump et réclamer Babi Trump, il y a eu ingérence, il y a Russie dans la élection aux États-Unis. Imaginez. C'est-à-dire que partout on va parler des ingérences, partout on ne parle pas des élections parfaites. Et qui est l'homme au bout de côté de M. Fayulu Nanda, qu'on est à Kobenga Kaka solo ba policier, on a basani ba sécuriser ba bien naïe. À Koki Kobenga ba policier ba bololete. Ezali maloba moko ya mabe makasi oyo na muto azo ko aspirer lobby à diriger République démocratique du Congo. Et de deux, na ba propos ezali tenu contre chef de l'État. Ezali grave, au moni sacralité à pouvoir ya Bokondi. Ezali tene to moni na mboka na biso bato azali ko finga facilement Mokondi ya mboka. Bienvenue na ba très cher internaute ya Info Plus. Merci na ba abonné fidèle na biso. Ngawa bino Moustapha Malembe ndene ebsa bino ke bo mesana nanga ba yanga bazala kawana scotché cimenté par rapport ya pona ko landa nyoso yo biso to diviser la rabango na ko banda boeto sans que na remercier ba o bazo sunga musalo biso zo ko sala si ma caméra ndeko Eli Sampo à mon cordon à mon 2G Lukman Mudingumba mon vieux Babimboli agence Badem Oversi tobeta masolo matali mboka tobeta yango na nani tobeta na ndeko Issa Dipanda oyo azali président ya co-géré collectif de jeunes rénovateurs ne tobetani moi masolo par rapport ya matali co-géré et puis mboka zotambola ndenge nini ona kosenga na ya kota. Bonjour ndeko Issa. Bonjour ndeko Moustapha. Bonne santé. Très bien makasi. Na pesi pembote na ba internaute nyoso ya site oyo Info Plus et dernièrement na landara bino mingi na cadre émission na bino na sengi na ba abonné ba s'abonner mingi na kati ya chaîne oyo et vraiment na félicité pour l'invitation na yo. Merci. Coordonnateur ya co-géré collectif des jeunes rénovateurs. Oye bisana no batu o ba Holanda yo idée wana ya co-géré et bandaki na ndenge nini et puis ba objectif nango ezanini. Merci beaucoup. Déjà en premier lieu, on a souligné que co-géré collectif de jeunes rénovateurs tobotami na objectif pe na vision nini. Observer normalement société na biso ndenge ezali kotambola tomoni mingi bilenge bazali na kati ya distraction tomoni mingi ba jeune bazali na kati ya pongi moko ya makasi tomoni mingi ba jeunesse ezali susu na ba repère te. Or que balobaka une jeunesse qui n'a pas de repère c'est père. Alors na cadre wana nde tolobi ke pona nini te to sala lisanga o babengi collectif ya bilenge to sangisa bango autour ya vision ezali nini solo kotindika ba jeune en premier lieu na entrepreneuriat kotindika ba jeune na entrepreneuriat kotindika ba jeune na innovation ya start-up. C'est-à-dire quoi ndeko Moustapha tozomona lelo bilenge ya mboka mususu okomona ye a créer téléphone à créer ordinateur mais ba jeune na biso bazali wapi ba compétir pe ba on peut ba kota na katia ya ambiance wana ya créativité tozali kotindika ba jeune normalement na kati o etengi ba institution non seulement bikolo bazala wana mais ba jeune pe bazala kati ba institution pour ba kamba ba institution tozali kotindika ba jeune na compétitivité politique. Ça veut dire quoi? Lelo to mona ba jeune ministre, lelo to mona ba jeune député, to mona bilenge non seulement pour bazala bilenge mais bazala pe na compétence wana ya on a kati ya lisanga na biso to pronaka ba valeur nyonso wana. C'est ça. Donc to lo ba co-gérer ezali na caractère politique. Non seulement politique parce que so itoche politique to limiter makambo. Toza na regard politique te, toza na regard moko social. Social yango des englobé nyonso, yango des englobé vision ya société. Parce que so to limiter na politique ezana jeune moko ye azana posa sala bilanga. Jeune moko azana posa sala nini, asala nini, je vais dire akumba motuka. Soto bika ka politique, c'est-à-dire regard na biso kezala limité. Biso tozali na regard moko global ya société pour na kotindika ba jeune ba sala nini, ba se retrouver na kati ya société. Ba se retrouver na kati ya société, lelo tout monde pe ba jeune belé, oyo ba ndai pe boye,
to banda lokwa ba mouvement citoyen o ezala ki kende ozolo ba boyeza vraiment na caractère politique vraiment kakatier mais suka omona lelo ba tendance ekomi biso to ba to LOYO biso to koza LOYO de le début ba nini kata pardon OK. Lelo ba jeune de Belé tout le monde a ba banda lelo ba mouvement citoyen ba mso bazaki bazaki na ba tendance te lelo yo ba mouvement citoyen Belé to lo ba na cadre de la jeunesse. OK. Que non to banda ko militer pour na mboka mais lelo yo ka o biso to koma ba to LOYO ba to musu ba komi côté opposition ba to musu ba ko bazoya na majorité lelo yo que étant que jeune aux alliés coordonnateurs il y a co-gérer ma précaution oyo il y a lobby ce qui yo goza na idée par rapport il y a cercle topé ensemble ya bato sika bazalaka ce qui lelo yo makanisi wane ye na yo ko loba ndenge nini ya solo ezali description o ezali na kati ya société na biso bato mingi même sur otali ba télévision mingi bazolobela kaka nde politique pona nini tobeta masolo mosusu te kaka yango nde ezokomisa bato bakoma likolo ndeko tokomona lelo où sont les entrepreneurs congolais pona nini kaka na ba média na biso solo tobeta kaka masolo ya politique OK soko zimbongo ebele nde okomi koluka yango wana bato bazolinga koya na politique pona ko s'enrichir yango zomona mutu asa na qualité altruisme de servir la population asa nango te po aye na politique asa ni aluka solo mon solo tanga kozwa mon solo abengisi bandeko na ye à s'enrichir mais biso na ko gérer ba valeur wana tozo prôner yango te biso tozali kotinda ba jeune na vision moko ya changement général c'est pas seulement dans la politique autrement na changement bien évidemment politique ezali voix moko parmi ba voix ebele biso ce que tozali ko fongola ba jeune vision ndeti yo solo zali mopandi sango c'est pas biso ozo se retrouver na mosala na o ezaka pour na politique c'est-à-dire que muto biso tozo kotinda même muto ate quand même mai elenge ate quand même mai pour se retrouver classe politique ezali caractérisée na image wana yango zo mona tozo décoller te okolana ndeti ma ba chaîne na libando ko mona bato bavandi bazo solola ndeti technologie nouvelle technologie bakosa nini po batinda solo pepo e matali kolo ba na ba planète mosusu biso solo ko mona kaka Tshisekedi asali boy nani asali boy c'est-à-dire qu'on est dans un débat trop rétrograde alors biso ko gérer to ko éveiller esprit ya bilenge pe ya population de manière générale c'est-à-dire que même les locaux gérer tchema kolona na politique to e ba ke to ko mema une valeur ajoutée tozo ko mema valeur pour changer le paradigme où ezali ko gangréner classe politique na biso na komona ke muto azali moté mezali kopela muto azali ka kozala neni lelo nde soko tali mboka na biso tozo solo la suma moteli développement te mboka to komo solo la 2023 problème yango wana tozali ko solo la 2023 mais au moment où population banger ya minene ezali na mboka est-ce que nzali zali ya makasi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ndenge nini ti to 2023 courant na mai kendete est-ce que tu peux réfléchir mais pourquoi on doit parler que des élections? Rentrée scolaire dans quelques jours. Rentrée scolaire yango. Ba côté ba NI bazolo ba kuna bango ba rentrée scolaire yango ezozonga. Est-ce qu'on peut pas parler d'un système ndengeni tokoki ko changer système éducatif na bisoté? To moni a lelo na école moko na kotanga komboté biloko o bilenge ba meki ko sala pe ba publier on a ba réseaux sociaux. C'est là remet en question l'éducation de notre pays. C'est là remet en question l'école mosus o ezali na kati ya mboka na biso pour dire que ba valeur lelo ezali mise à côté yango toko senga justement biso to meka ko réfléchir nazali ko paraphraser maloba ya ndeko auteur ozamenga lobaki l'homme c'est le mutu azali mutu a définir mutu ni abi mutu azali solo na mutu pour na ko réfléchir. C'est-à-dire quoi, moto ya mutu sengi ko réfléchir mboka o esengi bato azala mitu po ba réfléchir pour na développement na yango. Au moment où komona bato bazali ko sa ba discours moko ya balabala. Donc biso tozali ko prôner ba valeur o ekosala ke mboka e décoller bilenge ba décoller na ba éducation na formation adéquate o ekosala ke mboka e décoller, c'est ça la vision du co-géré. Mboka décoller
Lelo yoza étant que jeune phénomène bombé jeune lelo yo phénomène bombé oyo et battre record par rapport ya ba nyonso et pesa ka kwiti na mutu mona ki action mon côté par rapport ya eloko wana ndengo zo mona jeunesse pour le bique non jeunesse sans repère se perd lelo yo za jeune comme on a kala bat ba wana ko cha kwiti mais kwiti yango ezozala lelo ndenge ezate lelo bombe oyo ezosilisa ezoparalyse vraiment nyonso ya nzoto ya mutu yo koloba nini et puis contribution na bino étant que jeune par rapport à phénomène wana ezali eloko moko ezali kopesa solo pasi na motema parce que toujours on a toute une génération ezali sacrifiée par rapport ya ba droit wana question ezali fondamentale ezali ndenge nini babiloko wana ekoti na mboka na biso. Alors, on a déjà la frontière na biso, ce qui ministère na biso où ils allaient habilité à lander la babilo konyo swana ezali solo wapi. Kokoti sa solo drogue oyo babengi na kombe ya bombe. Tomoni bilenge bazali ndeti ba kufi déjà na komela biloko wana ezali ndeti ba kufi ba wei. Alors, na cadre wana biso tozali ko dénoncer yango ya makasi. To dénoncer yango. Dénonciation ezali te le fait ya kotambola na balabala, bozui ba drapeau, boche pona moi intérêt moko quelconque. Dénonciation ezali pe ndengo tuninga motuna boye na dénoncer. Et na bengi ba jeune, na interpeller ba jeune parce que ko gérer ezali pe na éveil de conscience. Ya ko epsa solo ba jeune, soki bozana posa ko bebisa avenir na binote. Solo bo simba ba drogue wana te bozala musika ya ba drogue wana ke babiso meliango zo problème ya makasi ezali nini ezali l'état rôle na eza régulateur il doit réguler makambo nyonso wana. Alors, na cadre wana na sepela ki na gestes zaki posé, okanga déjà ba site nyonso o ya production ya biloko wana, ba bandeki kokanga, là c'est déjà ya ko encourager et de deux to sengi ba mesure ezala renforcer makasi na makambo o etali bombe wana. To bengi ba jeune baza na prise de conscience, ba jeune nde tozali avenir ya lobby. Soki lelo to mikoti si ba bombe na nzoto, ndenge nini lobby to ko diriger mboka o bombe le susu. Oko bombe o sala lelo côté ya solo ndepona. Ndeko Issa dozo continuer aux agents co-gérer zape na moi caractère politique mboka na biso ndenge zokende tozo mona ndeko lobike toza lelo mais tozo projeté déjà 2023 batonio so idée nyonso zokoma par rapport ya dossier Seni idée nyonso ezokoma par rapport ya ba marche oh non glissement ni ndenge zalaka kala lelo yokomona mboka na biso ndenge zotambola par rapport à marche où tu as organisé na bato la moka pour na yo marche balobaki isa le 15 et non isa le 17 ba décala qui 2 jours après bato la moka ba salé les 15 étant que jeune analyste yo ko couper sa ba vie na yo ndenge nini par rapport nanu ya ikamwana ndenge lekelaki solo to observa ki yango tozali na république démocratique, c'est-à-dire liberté wana ya manifestation et pesa mili mutu nyonso na ba mouvement nyonso. Mais solo na mboka o ezali na mibeko esengi pe koyoka oyo mokambi mbula matadi asengi yango na ndezali ordre. Solo l'exécutif ya ville province de Kinshasa asenga ki bango ba meka osala nini ko meka ko décaler. Mais basala ki déjà manifestation. Na oyaki bazali ko réclamer justement makambo tali Seni ba animateur ya Seni pe ba politiser Senité ezali parmi ba revendiquer ba politiser Senité bien évidemment eza parmi ba droit na bango. Alors est-ce que na processus jusque là na makambo ezali ko tambola est-ce qu'il y a eu de violation? S'il n'y a pas eu de violation, normalement, ils doivent rester dans la norme. Mais s'il y a eu violation, ils ont pleinement le droit de faire quoi? De manifester. Mais alors, est-ce que c'est une minute on peut dire qu'ils allaient politiser? C'est ça qui charge le chef, il y a la confession religieuse. Comme animateur. C'est ça, il y a eu toujours de blocage. Mais dans le cadre de l'évolution des pays démocratiques, je sais bien qu'il faut finir quoi aboutir na eloko wana. Mais pourquoi il y a eu toutes ces tractations? Parce qu'on a dit que pièce maîtresse Jézébé Tamandé na kati ya Seni.
parce que milulu a mboka na biso to réfléchissaka mingi te solo développement mboka to réfléchissaka des élections. C'est ça le problème avec notre pays. On réfléchit pas pour le développement, mais on réfléchit les élections. Or que mandat ils a pendant 5 ans. Yango a au moins en 2021, donc précisément bientôt 2022, les gens déjà continuent à soutiller ma casse pour la nini pour la élection. Na cadre aseni, tout le monde bato ebele balobi que non, le président Félix azo sani azo pona solo bato naye o bazala ba animateur pour basa nini ba meka kotindika ye pona bokonzi o ekoya na 2023. Bato pe alamuka batelemi balobi te solo poto telemela likambo wana et salama kezali donc jurisprudence est exprimée et salama qui déjà à l'époque même il y a Kabila, il y a l'ex-président Kabila et zo salama pe na cadre c'est-à-dire qu'on doit supporter ba choc nyonso wana yango nde ba bengi biso état démocratique ba nyonso wana ba tractation wana eza logique eza na kati ya mboka oyo ponaki régime moko démocratique. Est-ce que question moko tozo continuer question oyo ezali est-ce que bakoki ko dépolitiser seni tant que tozo ba ko dépolitiser ezali que ezala à caractère politique mais au-delà il y a ba confession religieuse chaque parti est un membre nango global ko dépolitiser par rapport à ndengeni. Mais tant déjà chaque parti est déjà membre là bas c'est il est très loin d'être ezara politique. Si tozo ba ko dépolitiser ndengeni. Non, ezaba concept déjà la classe politique to maîtriser bien té. Ozo comprendre to maîtriser bien té, on tombe to tindaka chaque parti tindaka lisu na ekuna eza loin ezala dépolitiser. Vous comprenez? Mboka na biso sengi mingi to instaurer ba valeur. Tous à la sur na ba animateur. Au moment où crise il y a confiance ezali na ba animateur bazo. Il y a eu jamais des élections parfaites partout dans le monde. Na so pesa no jurisprudence qui même aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis avec élection qui koleka Trump et ba réclamer babi Trump, il y a eu ingérence, il y a Russie na kati ya élection aux États-Unis. Imaginez. C'est-à-dire que partout on va parler des ingérences, partout on ne parle pas des élections parfaites. Et loin de là, ils ont la peine la République démocratique. Tous les jeunes démocratie, tous les qui la première élection, on a connu pas mal de progression, deuxième élection et troisième élection, il y a vivre, espérons que la même na tractation mais diminuer un peu tension où ils allaient coexister dans la scène politique. Mais de toutes les façons, moi je dois rappeler que c'est ni ekozala jamais dépolitisé na ndenge bato kanisa. Vu que les animateurs qui entourent cette structure indépendante, ils allaient toujours na ba politique au bazali na lisu na bon na katiwana. Ndeko isa tozo chité déjà par rapport il y a marchwana ba propos tenu il y a président Martin Fayulu étant que congolais kobenga ba policier ba bololé oyo et puis na ba propos atenaki par rapport il y a président de la République étant que jeune yoko loba nini na mutu azo prôner que azala lobby mokambi ya mboka kozala na ba déclaration na maloba na ye. Je condamne et je dis que monsieur Fayulu justement doit s'excuser. C'est que moi je dois dire et publiquement. Il doit s'excuser publiquement parce que c'est des propos moko malveillants à l'égard ya bakambi mboka. Moni police ba bobungezanga kate. Mais on ne peut pas traiter bato ba simba lati teni wana ba bololé. Ezali maloba moko ya mabe makasi. Parce que ce qui est là, mon boule côté li monsieur Fayulu nanda kune akobenga kaka solo ba policier na basani ba sécuriser ba bien naye akoki ko benga ba policier ba bololé te ezali maloba moko ya mabe makasi oyo na muto azo ko aspirer lobby à diriger République démocratique du Congo. Et de deux na ba propos ezali tenu contre chef de l'État ezali grave omoni sacralité à pouvoir ya bokondi ezali tende to moni na mboka na biso bato azali ko finga facilement mokondi ya mboka ezali mabe makasi ndeko Fayulu et Sengi à s'excuser na malobane. J'espère que na psychologie sous tension tant qu'il y a ba choc il pouvait ressortir et loko moko boya lobana à chambre naie à bimission solo la public mais ali maloba monter ko bimisa en tant que personnalité politique à tenir ba loba moko ya mabe oyo nga moko mer na mito na mitie ba limite par rapport à pudeur na zanango ya ko reproduire maloba wana so ezaki maloba moko ya mabe makasi d'où na kosenga ndeko Fayulu asani à s'excuser publiquement mais ba fundier déjà ceux qui ba fundier ezali président potoyeba déjà akomaka institution
Vous comprenez? C'est-à-dire que Kazate Félix... non pour la présidence, mais bafundi pas bana basoda par rapport il y a des propos atenaki vis-à-vis de la police. Très bien. Tozala mibeko na mboka oyo. Baponi bazolo ba état de droit. Ceux qui mutabuki po bazong c'est un état de droit. Même des Kofaül soka comme qui président alinga ko instaurer état de droit. C'est-à-dire il doit subir la rigueur de la loi par rapport à maloba wana ya mabewana. Donc mboka esengi nde bongo. Yango ngai na lobi ke ezala mibeko mosusu il faut ba instaurer awa film. Un grand merci à cher Omba, à l'espace de sa émission. Dernier mot par rapport à moi, interview. Merci beaucoup. Nasengi abonné, s'abonner à la chaîne Nabiso Oyo. Info Plus, Yandeko Mustafa, un jeune entrepreneur. Vraiment, merci pour la coup de pouce Oyo. Et j'interpelle les jeunes, tous se réveiller, tous à la lisanga, tous qui ont une manipulation de la politique. Ils utilisent comme marche-pied pour leurs propres intérêts. Et puis, les jeunes, tous sortir na elo comme côté. Les jeunes se réveiller, ils mis en charge, comme disait Laurent Désiré Kabila. Et vraiment, je remercie tout le monde, je remercie tous les membres du COGERE. Et derrière la caméra, je vois le chargé de finances, M. Alphani Chamala, et aussi le cher Omba pour l'accompagnement, le coup de pouce. Vraiment, na Senginzambe a sa bénédiction mingi na misana. Merci beaucoup. Merci, ngapena ko remercier ba nyoso bazaka ba abonné fidèle na biso na ba nyoso ba mesana ko landa biso ndé to lo baka merci na cher Omba na ndeko Alpha Mpe oazana assistance na sima caméra ndeko Elisan pour s'abonner massivement na Info Plus to kutani na numéro mususu.